Oui, allô, papa. Na bande ko banga ke naza na faire na zoba, nit bazoba ibele o bavanda na poto kuna. A 3 Congo Kimia TV.com na minchi o lisolo zakaka ya Kofi Olomide. Oui, allô, papa. Na bande ko banga ke naza na faire na zoba, nit bazoba ibele o bavanda na poto kuna. Bovandi kuna na bandako ba poa ba na kanda irrégulier boksa Congo soni, boksa ba biso soni. Ngaza na ndako na poto bana nga ba lipe na zo ya 20 décembre na ozala wana. Et là, moi, je connais pas tout qu'on va na golobaga magamuka Kofi, Souera Boy, Karabongo Fali. Et là, on a na poto. Toutes les prisons, les prisonniers sur poto, bat baleki belé ba congolais, bino. Hein? Et là, on bongo yete. Comment ga bongo? Yo bande no balia ba souffrir. Ngana vivre mieux que batuba na poto. Tout le monde le sait, beaucoup mieux. Banda ko pouya baba HLM banini pas bofanda non des secondes nini. Obinga opesinga kanda mbala moi je pète les plombs comme ça quoi. Au revoir. Yeba mutino solo na ye. Et Patricia Nzouzi, belle de Belgique, la plus belle de Bruxelles, Patricia Nzouzi. Igma Pacifique, Namoni Gilles de Luxembourg, Robert Madia, Namoni Malamo Irsil et Poulou, Calibre 12, Sarah Kembo, Bawana ba sponsor tout ya Congo Kimia. Venanga Arsène Botango, Triple X. Orgazi Manatan les boss. Neni Masarangaï. Ah, c'est bon, artiste faut en fonction. Alors, tout le ballon de mon atterrissage, il y a Kofi Olomide, Nakati, ya Switzerland, Awawa, Switzerland, Bango, tout, na minute, yo balobi, eza tombé. Pour na yo monia on nengeni. Ah bon. Bon, na boula vrai, na olobanini, donc, ba médiocre ne ba gosala makambo wana. Il faut le ba na micro. Na lobi na ba médiocre vraiment ba gosala makambo wana. Ba médiocre ba gosala makambo wana ndengeni Triple X et mo pao ba lobi Kofi Olomide aye. Pour nga pena n'est-ce pas bien. Naza pena contenté na ndenge Kofi Olomide akwei na terrain oyo. Po tala ndenga finga ka bana poto ke tolala na ba HLM to salaka te, to liaka mbonga ba social, to za eloko te, a vivra 100 fois mieux que biso. Ba yuma na kati o ba ebi pena considération ba loka ba liaka na social, ba vivra ba HLM, ba futa ba nini te ba mute ya onde ba landi pour ba valoriser ba parole na e. Siko ngito lo bani. Faut lo ba kotala bango. Te ba zo mona nga déjà na posa la pesa bango elengi ya chata. Kotala bango pena ba mona elengi na yo oui. Parce que lelo yo batu bazo lo ba pourquoi biso tozo lo bela Kofi Olomide boye, toza ba jaloux. T'es jalousie par rapport à quoi? Jalousie par rapport à Bouzo, ba o bango bazo sala. Par rapport à ba dire o bango ba yoka, pena ne ba fana na kuzu pena ba tele mpe ba tata mikolo na wala bibi kolo. So tali abeta 40 la poto mona boye, ba tali pena bilane tine nga okende ba sane ga desa. Il faut ba finga bango bongo. Pour ça la bango bilé. Mais siko quitter la Kofi Olomide, yo na lo bana no pesa no impression na yo, pesa no impression na yo. Ça mais impression par rapport vraiment que vraiment que non nous le peuple congolais to aboutir na marambo elengité parce que moniteur il faut savoir éduquer la personne ba bité non ko finga mutu mais éduquer une personne ezali no bolaksa mutu pena que non na ndengo kendela ki au solo la mabe vous comprendre on a nous qui n'aime malobato le bako le bas mabe parce que les locaux à toi bien maramongé salara pour un artiste musicien sala mababi que no bana potoka wana o basala ba échafaudage o bala banda kwa poa o bakota ba boloko o basala o ba betela ba beta ba chekula basala ba coopération danger et sala que non valoriser ba bilamba na ye ba carne mususu ba kolala ba musicien ba danseuse ne marambe belé vous en parlez ba réalité mo ba tricage donc ceux qui bango moko bazongi na bayoki makambo wana bazongi se ba bamboa baza bamboa alors nga la confirmer ngo ndenge Triple X alobi ke batu nyonso oyo bazoko landa Kofi Olomide baza bamboa voilà donc boyoki bino moko ke boza bamboa parce que ceux to tali ndenge alobaki. Oui, allô papa. Na bane ko banga ke naza na faire na zoba, nit bazoba ibele o bavanda na poto kuna. Yo bande no balia ba souffrir. Ngana vivre mieux que batuba na poto, tout le monde le sait, beaucoup mieux. Banda ko pouya baba HLM banini pas bofanda non des secondes nini. Obinga opesinga kanda mbala moi je pète les plombs comme ça quoi. Au revoir. Yeba mutino solo na ye. Toza miyibi, toki marabambangu.
babenganaka biso ba basi tolalaka na balabala toliaka social tolalaka na bandako babandako puwa baba HLM banini pa bofandaka no de soki ndenge nini plus mieux que bana na ye et plus mieux que biso siko biso yo bandeko no balia ba souffrir ngana vivre mieux que bato bana poto tout le monde le sait beaucoup mieux babandako puwa baba HLM banini pa bofandaka so ça sert à quoi tolanda mutu lokola bandake na sima ponga la koloba ngwa so bolanda Koffi Olomide en tout cas bo décevoir ngai un vrai moi na poto jamais na lekite ke pona lobaka na za jalwa Koffi Olomide non na yebi ete abwanga mabanga et solo la pété mabanga ya nzima matanga donc il tabwanga kitoko na kata bomo wana ezalaka brigade danga zalaka nde atalako Koffi Olomide oyebi nga na bandi koloba lelo te vie abana bato ya musicien tala vie na bango médiocre ba gagner le côté na ba msu ba uta poto a ba kita na frikuna ba sala ke le côté vocal les actes oko benda ba chance bana batu na ebite yo baksani te nga na souci belé pona bandeko na ba congolais na souci pe na dona souci belé vous comprendre bozala na fonction bozala na moi bagage ya maturité kola makasi quoi on vous demande pas d'ailleurs la personne on vous demande juste d'éduquer la personne par rapport à makambu na moko boya sala vous comprendre makambu ya sala na loba yo na mano na si aloba moi belé mais hôtel que ba musicien na yepe vie na bango to ke pe na kati wana me oloba musicien pe na vie moko malamu te musicien Koffi Olomide on na o ngana kutana na yebi ke ba na o na mona na o na kutana yebi ke ba vivra bien ezaka ka Roi Soleil et puis na Fally Ipupa à part wana subota na misa Koffi Olomide na vivra bien à part bango mais longola na ba kiss na bango est-ce que ba ko vivre bien sans kiss et déjà kiss bunto déjà simba kiss kaza lâche ah voilà on prendre c'est des lâches déjà mais ça va pena parce que ozo chuchine net yo posano ozo d'accord que Koffi Olomide na Europe ah bayambaye parce que Patricia on a Patricia Nzouzi la plus belle de Belgique de Bruxelles azolanda yo regarde balatade omoni soki nazaki ngai naza contre Koffi Olomide te vous comprendre ngai naza contre système omoni biso to lingande système ezala nde juste vous comprendre système mais système oyo za contre et bimine na Koffi Olomide te kasi et bimi par rapport à Koffi Olomide te za ezoko bima pe ela ki sape ba ministère musoso ba roya na sima ke ba finga loba na bango yo loba na peuple ba kolanda yo atterrissage ya Koffi Olomide bana poto ba sepeli te zala bref te ba tourner na maloba na yo te ko kima tende zala pena wana na ebika aza collègue no musicien ko ba te bana poto ba sepeli te ba médiocre ba sepeli ba o ba landi il faut ba réalité déjà tant muto za médiocre o compter sur na cadre bana poto siko yango il faut ba siko ke no bana ba o ba landi c'est ba médiocre bana poto mutube ba landi pété ba fandi parce que ba dans la conscience ya buzoberi oyo Koffi Olomide bimisa donc moni bango pété mais ce que bazo ya Rolande pour nani musu basenga libanga ou bien musu ba mona kala balinga ba mona ye ou bien musu ba mona ete na vie alinga simbaka te lamba na ye à vivre à bika ndenge za soko simbi ya Yesu obiki le musu ba lande pour na marque na éviter ba musu baza ce sont des complexés à mon été ba musu ba ba complexe moko boye ba complexe moko ya infériorité ba ni tout ça to kan klema lamba bilamba ko tout soni te ba musu ba complexe a bouleke no soga tamboli na mopa au pembeni qui a commis gradé to a commis ndénité c'est décomplexé vous comprendre mon pas artiste il y a Congo il y a Afrique bobimba wa yebani mais est-ce qu'on a ba manière oyo venanga quadra koraman Koffi Olomide au solo la faux il faut ebapina que nous ateke no soko na ninga mawa ko senga ba esquisse de batu que le baga ba médiocre o ba Hollanda yo wana baza bona ba médiocre baza voilà par rapport à ça no bi que no bana poto touté o moni pe ke bana poto ya solo o bana ba yebi pina que no ya la mugana tongo ba ni soka ki ba biloko wana sali passe ba nini tout so comprendre mais siko ba o bana bango bala mugana bango tongo media e bana eta koma ngaka kwa fa kumputu ngana ku fala na poto e bi tselo sa na Congo te yango moni ke ba Hollanda la na ba biloko wana alors problème ezate tonzimi bolanda lobby pe soki yo za événement bengisa pe Koffi Olomide aya pe landa yo bandeko no balia ba souffrir ngana vivre mieux que bato bana poto tout le monde le sait beaucoup mieux bandako puwa baba HLM banini pas bofandaka non de soki ndenge nini obinga opesinga kanda mbala moi je pète les plombs comme ça quoi au revoir yeba mutino solo na ye bato nyonso bakendaki na matanga tanga kenda otika fleur ya tata na ye oyo azalaki te na ebembe toyebi te mpona nini
vie Luamba Koufi kuna vie Simaro bazo zela ye asala ta parole aloba ta parole azate akimi na ye mais tala ane bozo ko yamba ye siko fo boyeba pourquoi côté ya vie Simaro azate point d'interrogation tokozonga na émission marquée 5 minutes na Congo Kimia Orgazi Manhattan avec Triple X. Alors yepe Kofi bana poto pe basengi yo ndenge bayambi yo boye événement nyonso mwana poto asala anniversaire yo pe zala mwana poto akufeli papa na ye zala mwana poto abalisi mwana na ye zala mwana poto événement nyonso ye bango bazalaki pona yo pe il faut ozala na bana ko banga ke naza na faire na zoba nit bazoba ibele yo bavanda na poto kuna. Ce qui osate Kofi Olomide, c'est que vous allez monter à intérêt. Olinga kaba yela yo yela bangote. Ok, ezalaka dona réciproque. Siko bino batu oyo bozo yambaye lelo. Lobi soki bosale événement, ngai na botuna bino wapi Kofi. Yo bande wono balia ba souffrir. Ngana vivre mieux que batu bana poto, tout le monde le sait, beaucoup mieux. Banda pour baba HLM banini pas bofanda no sobe bozana matanga to mona pe quadra to mona pe ndenge bozo landa landeo ana bozo ya ye pa landa bino bona na tolo ba boye na tie mai na munoko te eza bulo na ngai atanke Congo Kimia TV.com na ya opesa bino be événement bino boyambi yeti bo sepeli biso sepelité en tout cas to sepelité yango pe to na micro na biso oya biso pe mission botalango bo sepela pete Kofi soga ye azonga pamba te ke bamboat hein bamboa siko bamboa wana ba opese siko ka bangwana ti baba no landeka wu bamba opesa eti mbongo babo wa opesa ni mais expliquer na moi bien siko yende nga yeba azonga na nini ma azonga maboko pamba te azonga maboko pamba te so mona artiste azongi maboko pamba do ayena famille na ye bo futulier hotel bo lesi ye adia kaka ye loko ya ye nango maboko na poche quadra ngana linga o jamais obebisa vie ya bana batu Patricia Nzouzi la plus belle de Bruxelles ayebi makambo yo hiki ma Pacifique ayebi makambo yo nalobaki ko nakoya pour 10 minutes de Congo Kimia Orgazi Manhattan nakolobela Kofi en tout cas bo supporter passe yo nabi ko soit bino mais côté langa tozana bino ko oya koya to betani makofi po tembesili so ba betana na ba ko betana na biso to beti Kofi Olomide po nga Kofi na ko beta na kwesa e na ko beta e Kofi na ko beta e bato ba pembene boye logo te na ko beta Kofi bakisa mo logo bon na pesika ba mbwa tumbo te na nebo sani masolo ya Hollande la bisanza na bino veut dire que no boza pena ba médiocre na pesika ve na Rémi Luvumu ouais parce que vraiment na ye ne pena commenter qui pena commenter qui a ba médiocrité ya le pena que no veut dire que no ba mbwa reprendre ba mbwa donc en bon français on dit les suceurs de Makambo 3 fois W Congo Kimia avec Triple X, 10 minutes de Congo Kimia avec Triple X. En vouloir ou pas, vous allez s'habituer. Et comme na 10 minutes avec Triple X on est ensemble. Donc en chair et en os, la chatte à box. Donc, oui, ça va topé Sabino moi lubrifiant quoi. Parce que belé ba na posa na ngo. Na bana ko banga ke naza na faire na zoba nit bazoba ibele yo bavanda na poto kuna. Yo bande wono balia ba souffrir. Ngana vivre mieux que batu bana poto, tout le monde le sait, beaucoup mieux. Banda ko pour baba HLM banini pas bofanda non des obinga opesinga kanda mbala moi je pète les plombs comme ça quoi. Au revoir. Yeba mutino solo na ye.